ndenge nini yako bongisa kaka yako changer kaka ko bandana na ndenge dressing table nange zalaki table nanga ya miroir ndenge ni table ya miroir armoire ya miroir place kaka oyo na salaka moi beauté na ngai ya mwasi na kati ya chambre na ngai. Voilà nazo lakisa bino ndenge nini nazo changer yango couleur, ndenge nini nazo tchatchatchango moi ba fantaisie et ça langa vraiment bien et bongisela ngai moi dressing table nanga et ma vraiment kitoko na ndenge oyo nga moko na sepeli. Koyebisa na koyebisa bino karake kobosana te mbala ya sima e kozala lisusu kitoko koleka oyo. Donc tozolanda nga na bino tozokoba ndenge nini ya kosala eloko po balobi balobi to créer kaka poso tobi to créer te. Donc toko dépenser tellement ebele yango wana ezosala kaka ke il faut to yekolaka il faut to mekaka oyo nini ekosimba esimbaka nango kaka esimbaka kaka so po totali ba oyo basala pe biso pe misala ngo maboko bango pe bamekaka kaka mwa pa meki bwe eloko ngo pe simbi pe pesi nango bien tofuti mbongo ebele siko nini okosala yo moko poko kiko créer pe moi eloko. Donc bonjour bonsoir nga ya bino affiché tout na yambi bino ndenge kaka bino pe boyambi ngai na bandaku na bino na ba bureau na bino partout place nini na ba téléphone na bino ndenge kaka boyambi ngai nga pe na yambi bino. Donc bolingo déjà ezali soki eza mbano ya liboso okutana na chaîne na biso affiché tout TV yaya s'abonner parce que awa toza na bémission na bino nyonso to bolingaka bémission ya ba star na bino to yambaka bango toza na nyonso to lakisaka lelo nazo lakisa po balobi to lakisa kaka mwa mukie o to yebi ngana oyekola. Donc bino pe bo yekola po toyekola kaka chaque jour toyekola kaka. Alors ngana ko yekola na ba commentaire na bino ndenge pe bino pe bozo ye bon bozo yekola penza mingi te mais bozo zwa pe kaka idée po balobi tozwa kaka idée na muninga. Donc yango wana nazola kisa ndenge nini na bandaki kosala dressing table na ngai eza ya kala na salle nazala nango déjà na longoli yango susu na ndenge ezalaki nazo changer yango na tango déjà peinture na tango déjà peinture na changer yango ndenge ezalaki na longoli biloko ezalaki na kati na nettoyer na kati bien na tango spray paint ya gold ya or. Ale sikoyo nazo lakisa ndenge nini nazo créer ba fantaisie ndenge nini ka ya kobongisa po ba oyo pe basela kabiso misala ya maboko ya lem supe ba mekaka kaka omona ameki pe bwe esimbi nango to pesi pe mbongo ebele siko nini to sala il faut to yekolaka po na pe ko diminuer moi ba dépense et ça la rappelle bien on suppose na eloko na omoko oza na posa o créer yango on a posa o changer yango na ndenge moko boye. Donc ba changer kaka wana soki ezamba no ya liboso kobosa na te s'abonner kobosa na te commentaire na yo kobosa na te ba like na yo et ça nga bien et ça nga plaisir et ko encourager nga po na za penza na ba idée belé ya kola kisa. Donc ngana yo to yekola do ba bisous ba gros bisous na bino nyonso to oyo bozuli baku ya kuyamba ngai biaka zanga balobi yonde ya salaka musala na yo. Donc ba gros bisous tolanda. Et voilà kaka ndenge bozomona armoire ango balobi miroir ango ezalaki boye kaka ndenge bozomona ezalaki boye ezalaki mwa négligé balobi eloko ya kobwaka ezalaka te. Donc bozomona kaka ndenge ezali. Donc tozo changer yango lelo tozobongisa tozosimba ngo lelo
to changer yango to pesa yango mwa bopeto to changer yango to sala mwa propre kaka ndenge ezalaka. Donc mwasi abongi kaka na bopeto yango yo kaka nde bozomona ndenge emplacement ngo ndenge ezalaki na mopanzi ya côté dressing table na ngai ezali bozomona kaka ndenge ezali. Donc sikoyo eloko tozosala sikoyo ya kochange décoration ya kochange bopeto ya kochange nyonso. Donc tozolongola bakadre oyo tozolongola ngo utango na pembeni ya kobwaka ezalaka te parce que kobwaka ezali gaspillage. Donc kaka ndenge tozomona nazopesa espace nettoyer nyonso tout oyo ya bien te ya salite kolongola kobwaka te parce que ya kobwaka eza te kande tozolobake ya kobwaka eza te. Ngai ya bino nalobaka te ata lutu nakosalela ngo eloko po balobi mwasi ifo yeba kaka ndenge ya kosala eloko parce que soki oyebi ndenge ya kofabrike te, soki oyebi ndenge nini ya kobongisa te, soki oyebi ndenge nini ya kokreye te, yaya okodepense ebele mpona koboya badepense, mpona koboya babiloko wana nyonso tu nini okosala yo moko kotelema na mbetu, yo moko kotelema na pongi balobi na kati ya confinement oyo mama en tout cas bolembu moko incroyable mais to photo telema photo sala musala kaka ndenge ezalaka. Donc longola tobongisa kaka wana bozomona bafoto na ngai natiaki yango na likolo nga mao meme nabosangaki natiaki yango na likolo. Vraiment tala kaka tolanda kaka ndenge nini tozokoba po balobi fatigue yango yaya telema sala mosala po nalingaka vraiment kosimbasimba, nalingaka vraiment kosala effort po naza kaka mwasi tolanda. Wana déjà tozomona ndenge nazotia déjà peinture na batiroir nanga na nettoyer yango très bien, allez na bandi siko kotia sikoyo peinture nazopompe na kopompe kaka na batiroir kande bomoni nakoki kosala ndaku nango nyonso tu mobimba te mais nazosalela kaka na batiroir parce que couleur oyo nazotia ya peinture oyo eza ya or ya gold ya or. Donc couleur oyo ezokende ko match bien na ba or eza na côté ya ba mwinda na ngai côté omoni na katikati ya tiroir wana moko wana eza na kati wana ezaki déjà couleur wana ya or yango wana nasombelaki yango ya peinture pe kaka ya couleur wana pona ekende ko mélanger esala bien. Donc nakoki kosala te kinasala ndako mobimba wana namonaki yango esala eya okoma too much eya okoma excès. Donc yango te ya ba couleur ya ba gold comme na oni or ebele non naboyaki yango bongo na préféraki ke nasala yango parti kaka ya batiroir kaka ndenge bozomona kaka ndenge nazopompe kaka ndenge nazokokisa ba couleur nyonso tu ekokana na ba tiroir na ngai nyonso. Wana tozolanda pe tozokoba commentaire na yo eza important moi ba like na yo esalanga ka bien kwa encourager nga kaka ndenge bozomona tozolanda.
spray paint ya gold quand de bomoni déjà donc na changeant déjà isali kitoko mais awa na kati moni place na bampoule ezali et puis na singa nango il faut na connecter singa nango na tango prise pour na kataka nini wana plug wana na kataka ngo il faut na remplacer mususu donc pe na kati tozoninga kaka to changer ngo awa nazona oyo ezaki na miroir nde ezalaki awa bana kaka kambe ezalaka akoyisaki yango donc ndenge miroir epanzana na garda cadre oyo mpo nayebaki ke nakocreele yango eloko mpo bacreaka kaka balobi toyekolaka kaka tobakisaka kaka baide na oyo toza na yango eloko ya kobwaka eza te parce que nyonso tu ezalaka kaka important donc awa naza na ba miroir na ngai oyo bozomona naza na ba miroir na ngai oyo naza pe na ba miroir na ngai mosusu yango oyo ya carré donc naza pe na ba emi na zoom it a little bit naza pe na ba diamant naza pe na ba diamant yango oyo ba diamant donc naza na ba diamant na ngai pe donc nyonso tu tokomeka kaka place nini oyo ekosimba totie mpo batiaka kaka place oyo tomoni ke eza kitoko totie place oyo tomoni ke te ekoki bongo tokokata mpe kapo donc naosalela gorilla glue na ngai naosalela mpe funa zongo na se nazosalela mpe na glue gun kole na ngai ya moto mpo na eservir ngai na mosala oyo nazoninga nasala sikoyo ya donc tozolanda wana sikoyo bozomona nini nanga déjà eza déjà na décoration ya miroir place wana eloko nazosala lisusu nazopesa yango lisusu mwa badécor wana naza na gorilla glue na ngai naza pe na kole na ngai ya moto wana nazosala sikoyo nazotia yango na bamiroir nazoplace mpo na kaka na change mwa décor na nelongi ya cadre na ngai ya miroir na ngai ya kande ezalaka wana sikoyo nazwi badiama na ngai naza nango badiama basalela kaka nazwi sikoyo badiama na ngai wana napoza yango na se bongo mpona miroir place wana ezoglisse ezosala mwa eza mwa glissant place wana yango wana ifale kaka na utilize badiama na ngai natia yango place wana epesa yango mpe mwa lailai epesa yango mpe mwa joli kande bozomona donc na mipanzi nyonso tu na tous les 4 coins wana nyonso nazotia bamiroir place wana gorilla glue na ngai na hot glue na ngai na kole na ngai ya moto yango eza wana mpona koservir ngai kole ya moto ekanga mbangu mais gorilla glue yango eza wana mpona koservir yango ke ezala ekole mpona libela donc elongwa te etikala bongo yango na renforcer na kole wana ya gorilla wana donc kande bozomona kande nazotia kande nazopose kande naopesa beauté kaka ndenge ezalaka donc ezala nango kaka créer oyo ezosimba nde yango nde tozotika oyo ezosimba te nde yango nde tozolonga donc ka bongo nde tozalaka yango kaka nde nalingi na partage na bino donc nga na oyekola bino mpe bozoyekola koyekola mpenza te mais nga na opesa ide yo mpo ozozwa ide ndenge nini okoki kosala eloko na yo babwakaka te mais balukelaka ngo kaka mwa forme mosusu opesa ngo mwa beauté opesa ngo mwa ozongisa ngo lisusu na bomoi ka nde bozomona nazobongisa lisusu armoire na ngai dressing table na ngai
nazokomisa yango lisusu bajoli naokomisa yango lisusu kitoko koleka. Donc tozolanda tozokoba nga na bino. ndenge bozomona wana nazwi susu badiama na nga lisusu na pose lisusu awa na mpanzi ya na kote ya ona tie na pembeni na tie susu badiama place wana mpona kaka epesa lisusu support lisusu nde nazotia col epesa lisusu support na bamiroir wana eza mipanzi oyo ya likolo na tie badiama te parceke libende wana deja oyo ememi ampoule yango deja epesi yango deja support mais gorilla glue na ngai yango eza wana mpona koservir yango ke ekweya te mpo ekokweya te ezokangama mbala moko mais na beauté nakobakisa yango beauté nakobakisa yango mpe su support yango wana nazosalela kaka badiama na nga donc tozolanda sikoyo nazwi sikoyo cadre na ngai balobi eloko ya kobwaka eza te tala sikoyo ndenge cadre na nga ezosalelanga mpenza mosala lelo kitoko kaka ndenge na kalkulaki yango antuka ezokendeka ya bongo nazosala sikoyo kol na ngai ya moto mpe nasangisi na gorilla glue wana gorilla glue oyo eza mpona koservi kola mpona kokanga bamiroir mpona kokanga mabaya mpona kokole mabende bilo mwa bongo donc nazotia sikoyo natie gorilla glue na nga na baloli sikoyo napesa yango forme na place wana
ndenge kaka nalingi ekende ko match na moi ba joli na tina ba peinture wana ndenge kaka natiaki na ba tiroir na ngai omoni ke ezokende nango kokana. Donc natie sikoyo biloko ya kilo mpona koniata yango mpona ekole ekbanda deja kokanga kango deja na se wana tozomona natie biloko ya kilo mpona kaka ekisango ekolango makasi tozolanda. Wana tozomona sikoyo nazwi sikoyo badiama na nga wana nazobanda sikoyo kokreye susu mwa elo mobuka wana mpona kaka kobakisa kaka badekor na dressing table na ngai epesa bajolia ndeka bozomona ndeka bozolanda. Donc nazoutilize badiama na ngai ya minene oyo na badiama na ngai ya mikie nakoplace yango na bakwe nyonso tu ka nde nazomona ndenge ezopesa bien ndenge mpe nazopose soki ebongi te place wana na longoli soki esimbi kote oyo donc naokalkile nyonso tu na lere naopose nazokalkile nyonso mpo balobi tokreaka kaka toza baprofessionnel te mais tozokreye kaka oyo ezopesa bote na misu yango ka nde tozolanda. Donc oyo ya mikie sikoyo nde natie mibale wana ndenge natie bongo sikoyo nakobanda sikoyo kozwa sikoyo nazozwa sikoyo mosusu oyo etikalaki nazozwa yango sikoyo nazozipazipa mwa batrou wana epuis eza lokwa mpe ezosimba mpe lisusu cadre na ngai mpona ekangama mbala mo me ka nde nazosala boye deja cadre na nga mpe kuna deja se ekangami deya makasi mpona 50 biloko ya kilo nazelaki mwa moke namoni ke ekangami nde yango wana na bandi sikoyo kokende sikoyo kotia bakopose badiama na nga mpona kaka likolo ya table na nga ezala vraiment kitoko kaka nde bozomona. Wana ka nde bozomona ndo nakaboli deja nayebi deja kokabola kote oyo mpanzi oyo ekende na badiama na nga wana mpanzi okuna mpe ekende na badiama wana donc nakalkulango deja mpo naza nango mingi te mais nombre oyo naza nango deja ekoki deja mpo eleka mpe ebele te so eleki mpe ebele yo bebisa mpe décor na nga ndenge nakalkule. Wana nakie sikoyo na singa na ngai ya nsima nazobongisa sikoyo basinga na ngai ndeka nakanga yango vraimen kala nabendaka yango ya obenda naobongisa yango sikoyo mpo nazongisa bamwinda nayeba nde nini ndenge kaka ya kozongisa bamwinda kaka ndenge ezalaka. Donc nga vraiment nazalaka na marteau nazalaka na batournevis nazalaka na badrill nazalaka na banyasa nazalaka na nyasa balobi toyekolaka kaka tomekaka kaka nyonso to eza kaka mpona kodiminue kaka badepense yaya so olobi ofuta oyo ofuta okuna na nyonso tuka oyo oza nango besoin ya osala ozofuta kaka omona teke ozodepense. Donc mpona odepense mingi te kreye na okaka donc wana sikoyo bozomona
oyo siko lampe nanga oyo ebebi lokola ebebi namoni ke nabwaka nakobwaka te parce que babwakaka te nyonso te ezali ya kosalela mosala na kati singa nalongoli singa wana lokola singa wana ebebi nalongoli mpe oyo nabwaki singa donc awa sikoyo nazolinga na créer siko eloko mosusu na fololo donc nazolinga na créer siko eloko mosusu na fololo wana bozomona epesa kaka mwa bajoli lisusu epesa lisusu bapote lisusu donc tozocréer ndeka nazokata kol nanga ezali mpona ko ede ngai ndenge nini nakokanisa yango mpona tocréer yango lisusu mwa eloko moko boye likolo kaka ndenge tozolobaki nyonso tu tocréaka kaka nyonso tu tobongisaka kaka ya kobwaka eza te parce que kobwaka eza kaka mbongwe mpona kaka ogarde mwa mike wana okosala nini okoyeba kaka kogarde yango mpona oforme yango lisusu na eloko mosusu donc kol nanga ezali wana mpona koservir ngai wana nazotia kol nazokotisa fleur na ngai nazokangisa naopesa yango forme ekangama bongo etikala bongo kaka ndenge bozomona donc ezalaki lampe me nalingi yango ebebi singa basinga wana ezosala lisusu te ebongo nakobwaka te donc yango wana ezali wana kaka mpona échange lisusu décor ndeka bozomona ndenge nazocréer yango lisusu ekomi nango pot de fleur kokamwa Voilà tosisaka te tosilisi oyo ezali susu miroir na longola ngo na tango na kati ya storage na ngai na kati ya magazine na dépôt na ngai nazwa ngo sikoyo nazwi yango lisusu na sokoli yango lisusu po balobi eloko ya kobwaka eza te na sokoli miroir wana bien balampe na ngai na tie omoni ke eye kosangana sikoyo na dressing table na biso omoni ke eke nango vraiment kitoko yango yo kaka ndenge na bongisaki lelo na partager nga na yo tozwa ide ya ndenge nini okoki kobongisa lisusu eloko na yo oyo ozalaka nango deja na ndako ole obwaka yango ole okaba yango ole osala soki ndenge nini wana vomie obongisa yango ochange yango osala yango lisusu na ndenge mosusu kaka ndenge bomoni ndenge nga na change oyo ya ngai kaka ndenge bozomona donc bafleur na ngai evandi bien bafleur na ngai evandi kitoko bamiroir na ngai evandi kitoko badiamant na ngai evandi kitoko donc nasepeli lisusu na dressing table na ngai vraiment evandi vraiment na ndenge oyo na préféraki ezala donc kaka ndenge bozomona sikoyo oyebisa ngai bomoni yango ndenge nini
bomoni yango ndenge nini ebimi bien, ebimi kitoko. Sikoyo commentaire na yo soki osepeli na yango kobosana te commentaire na yo soki osepeli na yango mwa balike na yo ekosalanga mpe kaka bien. Kobosana te partage na moninga biso nyonso te tozwa ide ya ndenge nini ya kocreye eloko, ndenge nini ya kosala kaka ya kobongisa ya kotia bopeto, ndenge nini ya kosala kaka ndenge bozomona. Donc bocalcule kaka bomona kaka avant ndenge ezalaki dans désordre nyonso na ndenge ekomi boye. Donc commentaire na bino eza important mpona ngai na bino. Donc idée yango wana nasepeli vraiment nasepeli na makasi ndenge ozolanda ngai wana. Tokutani lisusu à la prochaine. Donc ya oyo ya mbala ya sima ekozala lisusu kitoko koleka oyo wana na promettre yo. Bisous.